Mbote bandeko na biso ya réflexion. Na réflexion tozali na bas sponsor na biso tolingi te présenter Congo Cool TV, Rebecca aime les princes, 7 stars and Yemoko Yemei, patron des patrons, Lumière Kambulu. Tolanda Toyoka réflexion. Bonjour, bonsoir. Mbote bandeko na biso ya réflexion. Toza réflexion kombo na ngai Rebecca aime les princes. Na bino mbote pe merci beaucoup na ba participation na bino nyonso pour na réflexion. Réflexion azanani. Réflexion azanga azayo azabiso nyonso. Na yiko benga biso nyonso oyo tozali na Londres, na libanda Londres. Bisika nyonso tozali. Réflexion azopesa invitation na ye na biso nyonso bana nzambe te batu nyonso oyo balingi ba participer na réflexion bo contacter biso réflexion na numéro oyo tozali na mo awa pour na ko participer. Alors réflexion toza na ba sponsor na biso oyo ezali Congo Cool TV, toza na 7 stars, toza na Rebecca aime les princes, na Yemoko boss de boss Lumière Kambulu. Alors, toza kan émission na biso chaque samedi na 19h. Bobenga na numéro na biso po bo participer. Samedi oyo tozo benga bandeko nyonso oyo balingi ko participer, boza bienvenue ya ko participer na émission na thème na biso du solo oyo tozo solola, tout comme partage oyo tozo sala concernant la dîme. Tofuta oyo tofuta te ebanda wapi ezalaki biloko obi ezalaki kaka mbongo. Hey, oyo azali disponible aya kopesa biso eyano makanisi etamboli biso na mutu eleki mingi tolingi eyano. Alors eyano tozongo wapi na réflexion. Merci beaucoup. Butu malamu tope tongo malamu na bino nyonso. Réflexion azali pour la bino, pour la biso nyonso. To bengani, to monani, to partager na réflexion. Merci beaucoup.